frotter en haut et tant aussi banara na ndenga bien alors tant to koti sana ezaka affortiment auto sala yo mona ka mki ya basi msuba ba ya moi c'est mobile na nga telisinga vraiment libolo pour nini ba tout va normal siko na ko telisa wana siko ingolo ba ke couche wana ya likolo wana elongwaka e komanga couche moko boye eza pota onde potate et mususu pe bazana na ba melaka ba diamba to tanga azomela su diamba bolimbisanga ngai pona ngai na oloba na bino teke eza malamu na oloba ke eza mabe po nini eza stimulant tango yo zo melango po nini osiba alors mela na ona ndenge na yo me ko melango pona ko siba te tango zo melango pona ko siba eza déjà stimulant alors tango mutu zo pratiquer yango po bien bepesa ka posa ya ko siba mingi et puis ekabusaka mai ya mobali na nzela ya milinga wana po eza ko tumba na kati yango mona mutu amelanga diamba premier coup na ye eza 4e coup ezalaka nango te alors mutu nyonso soko moni na premier coup asali déjà par exemple 45 minutes bende de la bili ceci un sou ameli eloko moko boy ou bien a pratiquer que eloko moko boy pour na nzela ya drogue ezo baby c'est ko intoxiquer déjà cerveau attends mutu zo sala sexe ou sala rapport et ou na nzela ya mémoire na nzela ya mutu ok tant déjà alcool wana ou bien produit wana ya alcool ou bien drogue et si intoxiqué déjà cerveau naïe a komi ko beta kaka ndenge bato bataka ba nkolo donc likate komi libende donc azo kana so elengité mais akomi ka ko beta nyonso wana eza déjà déconseillé na mutu azo sala surtout na mwasi oyo zo lingai sala sexe na ndenge ya normal et ko satisfaire mwasi na yo pour aliaka na ye atondaka na ye ozosala baposition ebele mpo nini olukaka mpe baguna yo mosusu yango moni basi mosusu bazalaki alingi sibanga na mbeto sibanga na kiti sibanga na mabele mpo nini azolinga yoka bagu nyonso wana mais eza nango kaka eloko moko me bazochange ngo kaka baforme mais ntango mai ezokoresiste te na kati ya libolo ya mwasi eza deja mabe mai oyo ebimaka mai mpo mai ya mobali spermatozoïde ntango mobali abwakeli yo donc il faut etonda na kati evandilo ebimaka okebi te kaka mokie opangusi kaka mokie mais ye moko mwasi azosentir make te nde naza maboye naza vraiment na 1 kilo ube kwakere naza mama na 1 kilo sakombi nazotambola nango na kati ya nzoto ozo comprendre et puis mai ya mobali ezaka eloko moko kitoko tuna ngai nayebisa ogu basi bayokaka mpo ngai basi nde bayokaka mai wana oyebi ke soki moto obwaki na ndako etage ndenge apafu